photo, une autre photo s'il vous plaît. Ça c'est notre Kassaïen perdu. Oh, coup de Nazela Kaye. On voter au thé. Oh. Pour quelle raison on ne va pas voter? On vote au thé. On ne le votera pas, pourquoi? Trop fanta. Tu sais, nous, on n'aime pas les Kassaïens qui attaquent le président. Les autres peuvent nous attaquer. C'est normal. Mais on est dans un pays... Non, non, ils ne peuvent pas. C'est comme ça, c'est la loi. Nous-mêmes, quelle loi? Les Kassaïens, nous sommes les dictateurs chez nous. Donc, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ou même c'est la Kassaïen, sans réputation. Non, non, bien. C'est ça, quand ce sont des questions de l'Est, il est toujours au premier banc. Au premier rang. Mais c'est le pays. Est-ce qu'il en a parlé? Zela Benale Kanden Zela au train contre Rabinoko. Donc, le Kassai central est coupé sur le plan rail. À l'Obiango, n'a même pas tweet. Quand on répond à 21 000 obimisa kiwana. Comment Rosala Nagé va tomber au coin de l'Ouamouki? Bon, tu ne seras pas voté. On s'est dit qu'il y a un Kassai central au lab. L'autre photo, s'il vous plaît. Ça, c'est notre Kassaïen perdu. Oh, Nazela Kaye. On voter au thé. Oh. Pour quelle raison on ne va pas voter? On ne le votera pas, pourquoi? Trop fanta. Tu sais, nous, on n'aime pas les Kassaïens qui attaquent le président. Les autres peuvent nous attaquer. C'est normal. Mais on est dans un pays... Non, non, ils ne peuvent pas. C'est comme ça, c'est la loi. Nous-mêmes, quelle loi? Les Kassaïens, nous sommes les dictateurs chez nous. Donc, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ou même c'est la Kassaïen, sans réputation. Non, non, bien. C'est ça, quand ce sont des questions de l'Est, il est toujours au premier banc. Au premier rang. Mais c'est le pays. Est-ce qu'il en a parlé? Zela Benale Kanden Zela au train contre Rabinoko. Donc, le Kassai central est coupé sur le plan rail. À l'Obiango, n'a même pas tweet. Quand on répond à 21 000 obimisa kiwana. Comment Rosala Nagé va tomber au coin de l'Ouamouki? Bon, tu ne seras pas voté. On s'est dit qu'il y a un Kassai central au lab. Les Moussous Mundele, il y a Belge. À ça, il y a qui sont Balouba. Ils sont Kassaïens. Et Togo au pouvoir. En tout cas, les Moussous Mundele, il y a pas qui très bien que bateau et bateau comme Kambouté. Baninga Nangaï. Bota la bateau, Bazako Fingana. Mobutu a eu pouvoir à régner 32 ans. Bangala Bafinganité. Bangala Bamibomité. Bangala Bavandi très bien. Attaque à moi à discussion, ils allaient entre Bango, mais Bayaba Kindeng n'y a quoi arranger. Basoyi li balé pouvoir pendant 18 ans. Tout Katana, 4 ans, il y a musée. Pepele, il y a Balouba Kofingana. Bazoko finga moi sina bilamba na ye akati. Mais c'est que je vais vous dire une chose. Après le pouvoir, il y a Félix. En tout cas, Batebele Bakokufana, Batebele Baokene na ba réfugié politique. Batebele Bakokende, Bamususu Bakokufa, Bamususu Baokene na ba réfugié politique. Biso Bakassaïen, on a échoué.
parce que pouvoir au biso tout le bas qui te doit pouvoir les alaki pouvoir il y a partage c'est-à-dire mboka mobimba lelo est comme ba égoïste et loko eza ko révolter batu ezali nde égoïsme bela yango ndembwa musuni kitoko eloba baluba awa na mbushima eza na impact na ndenge ya kusakala te toujours na cadre ya kala inga kala technique jeune oyo nde asala mama na restaurant awa alambaka yango kitoko abanaka nanu kotumba yango après ya kati ba grande partie basukoli yango très bien basiemisi mbeli po ifo ezala na minu po ekata yango kitoko après bakati yango nyonso bati yango na kati ya nzungu bapelisi bakoni batuti pilipili très bien basopi yango na kati na bepisi nyonso de façon que ebela kitoko après ebandi kotoka kasi na pembeni oyo pe atelemi azotala ndenge bazosasa moninga na ye pokala mingi te ye pe bakotase kaka boye akolia maloko la fo kepa kuna na pembeni bukula bwanseke ezozela yango boso ke kiti seben oyo kobeta ba awa pardon misapi ekoki kokata na yo achaka asalaka biloko na ye bien azocha abongisaka bien musala na ye ayebi kaka mpona veni yinga en face ya papa wetrafa ota ya shitkateli kati bakulumba bachikota moko boye bachie na kati wana bamungwa bapilipili na biloko moko boye asangisaka kaka wana chaka nde wana eza ya koteka musunya moko boye 500 francs 200 francs 150 300 yango nyonso nde azoteka na baprix nyonso kobandaka na 7 likolo eza na elengi pe akolia bien soki olia yango eza na goût moko kitoko esalaka ata 30 minutes te puisque na elengi yango soki olieka musunya wana omeki musuni ezopesaka goût po sumba ata ya 1000 francs 3000 francs tala wa esi ekoma bilei oyo mutu nyonso na katai yaliaka soki oleki bakoto oyo olia yango te antukoza no moluba te po eza na imparte na ndenge ya kosakana te kasi bokeba po ekotakota nango déjà partout en tout cas tibelabela eyokani ya sol chitonga Ils ont dit que les études sont la clé de la vie. Et quand on a terminé les études, le gouvernement a changé de serrure. Congolais. Donc, dans le moment où le pays n'a ils ont traversé un problème, il y a pas si terrible. Tous on a un problème, il y a guerre, il y a est, non, mais s'ilité, effondrement, et tout ça, la manassu Kivu, na Kalé, et Bomi Batebele, plus de 400 personnes au Bakoufi, au Bakor, na Bango et Monani, plus de 1000 personnes au Bazar disparu, nan Bakor, na Bango et Monani, situation na Bango et Yebanité. Ok, na Grand Kassai, ban na bazo kufa na Kouachekor parce que biloko akoli zate pasi ekoti. Oyo na Kinshasa pareil, biloko ezo mata, nyonso komi pasi. Mais ba député na biso, toza lelo le 9 mai 2023. Bato bo vota, ponga na vota te. Bato bino bo vota. O bango ba moni priorité yo kende kolobela na plénière na bango, eza ko kende ko ressusciter mention moko. Il y a un député à Kotissa, likambo ya dot il y a $500. Mosusu pa bimi kuna ake kolobela pe o ya ye likambo ya polygamie ezala légalisée. Regardez à quel point ces politiciens, ces autorités, ces gens que vous avez votés comme dirigeants, se foutent de nous. Alors comment vous faites? Un pays comme la RDC, Oyo ezana plus de 80 millions de terres arables, c'est-à-dire que mabele espace ya mabele oyo okoki kolona et boti mbuma. Tout le monde a rango na wenzo sombi tomate, moi ba osokoli tomate, moi ba graine wana ozuma yono ke boaki na balabala. Lobi le kani wana nzete bini. Mais kaka na kati ya RDC oyo nde tozangi masango. Nzoka ti to ganga kawa masango ya Kasai, nzoka na masango to kenda kosomba na Zambie et puis na Afrique du Sud. Ezaka ya bisote. Bato bovota ki Félix Tshisekedi boganga ki na 2019 bokonya ta masango lokwa bakayas nzoka masango ya osomba. Et pourtant potentiel agricole ya RDC ekoki ko lier ça un tiers ya population mondiale. Non le de la population ya RDC population ya Afrique mais population mondiale un tiers nango RDC ekoki ko lier ça. Donc potentiel ya mabele na biso ekoki ko lier ça un tiers ya population mondiale. Mais tozanga na masango tokendo somba ngoli banda yango nos dirigeants
est-ce que vraiment vous avez la dignité? Est-ce que vraiment vous avez la personnalité? Na bino bato vous soutenir les dirigeants wana. Est-ce que vraiment vous avez bon sens? Vous avez la conscience? Comment des gens aussi vont mettre la mendicité? Qu'on mendier partout comme un plaisir na bino, qu'on lelaka partout. Bikona babilo kwa miki, mboka ezo kufa. Mes priorités à ba député na biso qu'on discuter facture ya doté comme à $500. Priorité yango wana. Peuple congolais bola mukako. C'est à Kasai Central, précisément na territoire ya Mweka, na village Chamala. Village où vous allez komona, courez à la gâté, régie des eaux, Botsana. Et bongo téléphone portable, tika na yo, po, ezalaka te. 17h déjà, tangu moye kotaka, mulile bandaka. Et bongo koma 19h, okondimate, po, okokanisake ozana kata libumandoki. Mulile zalaka awa, pardon lukela yango kombo. Awa bandaku nyonso batonga kaka ya matiti, population bavivaka kaka bongo. Kamera ya kel boule koti, bota la binomoko. Ko braquet caméra, mwana na mwana bendana, veut dire bana babeti tout la mwisi ya zaza, bazoki ma caméra na ndenga defote. Soki bazoka nisango obie, soki bazoka nisango mitraeze, soki bazoka nisango nini, bangoka nde bayebi. Tala ndeti awa, totia caméra bafungwami 100 mètres. Tobimi na sima awa. Oyo kutu, azuna baleki na ye, achena mupanzi abosani bilamba, bafungwami tout la mwisi ya zaza. Toko mana mai kote batoka mai. Botala. Ema me bana bafungwami. Ema bakimba zongi mboka kukamwa. Bazo beta tout la mwisi ya zaza. Misusu kutu bazo lela na ndenga defote yoka communication. Ato vivra ka mwa bilanga. Ka mwa muke ngata na zaka mutwakisha na loela kande na ye osoma mwa. Ndiye ba teza mboka bazaba niketa kwa mona kamera akato. Ipo mboka ngoto zadia wa malaji obuzoni ezana kati ya mboko ebele na bana. Hôpital ezate. Ah, Congo, yango ezalaka nini po imaginer Kasai Central awa na territoire ya Mweka na village Chamala oyo sokomi awa en plein 21e siècle oko perdre veut dire réseau ezalaka te courant bosana na ba pacte na biso to signaka ya franc-maçonnerie sauf le fait place au bozolo ba l'opprobre tout ça biso to le baka j'aurais la tête coupée mais yango yo penza biloko na biso